eza nde na shokaka ba warrior tamo na lobaka fali pour partir au kufa oleka kofi olo midete mais marambo na lobeza vérité mais ba obo yango oh non lobeza monisco ya kofi ni ici mutu na ngiti de ya kofi ni ici mutu na nostalgie ya kofi ni ici mutu olobana na mo na shokaka ba warrior na loba yango ke faliti akokufa oleka profiter faliti akokufa mama wa taifa Jika TV Moussa ndeko na biso mutu moko asepela na violence azate mutu moko asepela na benjira azate parce que existe za parents mutu moko olinga tenga na vai na kitana ndo finga tata na bona finga mama na bango boyebi benjiro Moussa bimisa pour hériter mutu moko asepela na violence te mais yeba geza na bateau mité mesu kaka ngoko finga na yo fingi to kutano place mona peso pe mbote na legi nanga mais na batu musuba elegara te donc babeti muzika adembata oyebi ke patcho erife babuka emino na wenge oyebi ke Niamakor afinga Igo de la Forêt batika mutakala oyebi yango Ken bien aussi oyebi ke Ken pena beba beta ite akanda pe ite akando yebi banzoi baswai siko ye muze balika ademba tabolela mama wa taifa Jika TV mwana oyo mutuluka mwana oyo blana petcho yo amaka père na ye oyebi yana vexé mon Ephésiens 6:4 si je me trompe pas Bible est là, enfant, obéissez à vos parents, Seigneur le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse, ça fait que tu sois heureux et que tu vivras longtemps sur la terre. Et puis, les petits blancs, amaka viennaï, amaka père ne moussaka. Petits blancs, a finga fabriga za commissaire héritier. Les lots petits ont fingi héritier, zo bagé héritier. Il faut chanter. Na yo ko répétition dans la bilageli mabe pas na gindoki. Mama wa taifa Jika. Le monde omi nango ya ba TikTok ya ba nini. Injire comment se pelisa ba congolais. Injire. Pona ni bobeti musée, musique eza loyat na tango bato ba beta na musique. Pas tu fi ba longola minu na wenge. Niamakor ba beta ye. Ba uto beta de ba pa ba warrior. Musée ka dembata. Donc c'est parce que on est Moussa Fingara. Tout ce que Fingara na eh. Tout ce que Fingara na eh. Tout ce que Fingara na eh. Mama wa taifa Jika. Très aimé de savoir que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre de partout, fidèles et aimables téléspectateurs de Jika TV News. Bienvenue dans notre émission Tolobela, présentée par moi, votre humble serviteur Milik de la presse congolaise. Je dis un grand merci à toutes les diasporas qui nous suivent partout dans le monde à travers votre chaîne préférée, votre site Jika TV News, et scanner vos informations et CRP à source. L'émission Tolobela, comme je me rappelle, Milik de la presse congolaise. Je dis aussi un grand merci à ma sœur chérie Cornélie Polo depuis France. Merci pour le soutien, ma sœur. Le centre de l'international Janice S. C'est mon préféré. Je reste fond de moi, ma mère, je te salue. Un grand merci à celui qu'on appelle Sandra Mokeli Sungi, Papi Mangala déjà Orphelin Riche, Cédric Mbakira au banque Mutaliar Hassan Mokona, gouverneur à ville. Merci pour le soutien. Merci, très cher abonné. Aujourd'hui, sur notre plateau, je suis pas seul. Je suis avec Zini Kumbiveri, avec Ye. Tout sera déjà pembé par rapport à Game Montréal, si nous sommes même langage, font là déjà plateau. Zini Kumbi, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour Milik de la presse, bonjour à l'internet, tout la vie soit à travers le monde et merci beaucoup. Négonion soro balingara l'international Zini Kumbi, papa veri autrement dit spirita sa vie. Spirita sa vie. À vie. Tié soro ya donc biso zalaba deux fois to le lo alobi até. Spirita sa vie. Et merci beaucoup. Nabato Union sur la samedi, photo banana wana parce que concert est total réussite. Très bien. Et qui tambo vélodrome dans stade wana zogi moto ya osanganate donc ngana zalaki wana partir 11h. Si concert est sili mokonza mboka kitinga pe na kiti. To zalaki wana avec mon frère Pacho RFI, to matisi mokonza mboka Mathieu. Merci beaucoup na ba spirita so ba yé beli bazalaki a communion na artiste na bango héritier watana mais mokonza mboka o le batutu baba mama banga. Moutoua Simba actualité la minicho. Mais la permission on va to ban émission bien. Il faut la remercier bateau ba soutenir Abisso de près ou de loin. Merci beaucoup na PDG Arsène Mata, je reconfirme. PDG Arsène Mata. Ban négonion se boza na ba conteneur et kangami na boma. Et kangami na matadi. Aben service express. Il y a PDG Arsène Mata. PDG Arsène Mata oza na pour ma visa parce que le loba agence tika to loba yango na permission na yo Milik de la presse bi que le loba agence ya voyage 100% mon na Facebook 99% d'escroc. Bo pe sa confiance et pas PDG Mata
ABM Service. ABM Service. Merci beaucoup dans le véritable code, toujours et toujours. Et nous avons Willy Moucheni Lelo, 15 ans. Depuis Willy Moucheni Lelo, 15 ans. Depuis Nzondo Télévision, Til Lelo, Lorette La Perle, 15 ans, je reconfirme. Avec Fox, le véritable code, il y a Willy Moucheni. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Naye. Et merci encore une fois. Merci encore une fois à Gladys Singo et à Aigle Jaune. Merci beaucoup à Maître Christian. Maître Christian Kalabo, Balobi, l'avocat de la République Sambolonga. Merci beaucoup, Nayo. Merci beaucoup à Cynthia Dondassi. Cynthia Dondassi, merci beaucoup. Merci beaucoup à Honorable Yeso Nazangisie. Et na permission na yo honorable Popol Diakanoa collège Saint-Paul School balobi kuna ba bimisande ba génie tobo sanité fondation Fudilu donc merci beaucoup na yo et pour la ressource qui ça la patronne la moko Orline Mwanda la patronne et merci beaucoup la mère ba petit Hermène Mbemba chocolat en forme à moto en forme à chocolat terre acoustique terre spandex et l'omimino jeté mon asuka ba fleur rose autrement dit Abedele Boudou yo ali banga mère moulay autrement dit Abedele Boudou boni ba sama Totorino ya tem ouais Totorino ça va mutu moko na ebisio plus de 60 personnes bazo bundisa 60 artistes congolais oh bazo bundisa héritier Watanabe ba mona na bango pe déjà donc mais la team voit au grand complet toujours et toujours déjà tous les gitambo yo momona ba image rien à dire le ko bezate malgré ba ndoki ba bandi ko balancer ba image ya ba 16h ba image ya ba 15h ya ba 14h et puis journée à samedi mo ezalaki tellement makasi mais ba spiritas déjà ba yaki ebele ba yaki ya musuni à partir déjà ba 10h 11h yo so mono caisse ba dara pena ba 10 ba spiritas ba sangani pena ba uti pena njili leto Gladys Singo ya tinda ki basangani pena njili tale bele ya musuni ti baye na velodrome yo mona ki ambiance ezalaki wana total a kosangana te et sali bato mosusu moi qui vient vite moi keto mais boye baka héritier watana baza mwana nzambe bosangana wana mais boye bokolonga eti la team wata ba recrutement ebele bosuki ndenge nini to mona chanteur ba animateur ba tu ba ebele ngai déjà na lobaki yango na troisième journée na biso ya recrutement et nazaki na idée moko fe na loba yango na biso mokonza mboko na ndenge ya biso mibale mais na ngala na télévision moni la team wata ezo kesa munene ezo mériter za na deuxième équipe parce que la minute on a plus de 60 chanteurs Toi, gérer Bondeni. Naliso, tozui na bangote. Plus de 60 chanteurs. Tozala plus de 80 animateurs. Plus de 35 danseuses. Plus de 15 danseurs. Au moni bien, même Alvarito Solo, ou Azalagi pas artiste. Je salue Magali Matembe là où tu es. Magali Matembe, Abisso Mogo. Alvarito Solo, il y a la test. Tous un animateur tellement délai et il fallait passer sa finale na bango na ndenge ya vélodrome mais tezalaki tellement moutier là nous salama na ngote concert populaire et si la team 23h ba fanatique bazara ba otala et ça la magana la team wata concert la team wata héritier watama pardon à mati 18h à ici 23h et tiens on salamate et moto va passer la chance la concert on est dans une télé parce que Ntele Yobi est un grand chanteur. Togo ya ita kutena miyembe kombakage, abundi basakani les gars pena tellement bien mais ba musicien oyo na ba danseuse oyo na ba sali ba test na bango non ba zui bango te ba yakaka. Vous comprenez? Mais la team ils ont mérité deuxième équipe. Faut deuxième équipe ça parce que talent tout le monde togo tiga bango pété. Togo zongo pe bango nyonso pété mais faut deuxième équipe mo salama. Combien d'artistes et musiciens la team wata batikali na poto? Na yebiti ngana mona de la team wata doza grand complet. Mais bande misuba ya kité. Bande bande ko ba ye wana te peut-être ba mo yebi pourquoi ba yete ngana mona la team wata grand complet. Yo no la team wata est-ce on raisonner que mutalongwa na team wata? Non, tozaki na posta tozwa penda
Information vraie. Bon, et ça peut être important pour l'Angazini. Donc, bien sûr, le problème c'est quoi? On a bandero batala biso. Peut-être qu'il y a des informations où il y a ezalaki batikala na mokonzi mboka mutandimaki batikala to oyo kino baki vraiment mwana bato batikali na poto soit disant ozoloba je maîtrise pas ça. Je maîtrise pas ça et nga mingi on signalé kala bato que déjà clip ya Simba 1 million de vies au héritier Watanabe 1 million de vies déjà donc bato ba consommer ga chemin la gloire parce que ça album ou rendre dans le terrain na éviter ça album so bimi déjà. Album sur Bimi déjà pour nous avoir jamais de la gloire moi monter on sous formule 7 et Sili banombre ba vie ndeto le baragen 1 million de vie 2 millions de vie est-ce que c'est ça musique déjà biso to lobela penza ba vite so ina lobela ba vie ça par rapport pour natali so que ninga album eza ko évoluer ninga album ezali ko kende mutango kende ta kota na chaîne héritier watana bando ko ntango bande tiswa ba ko 1 million de personnes au yokango c'est pas facile hein. Et c'est très très difficile. Vous avez besoin de rebelles, on a besoin de miel à zobunda magasi mais aussi simbaté. On doit soutenir bien la moussa. Miel à zobunda fort. C'est le goût de la bande de mumbele, mais c'est bien bon même c'est on est bandé. Alors c'est le goût on est youtubeur. Pour notre communiquer. Ah to solana la ti. Après. Comment il place héritier comme une minute et zo senga bato ba sala gende ba osala e wana ba osala ndé oh kene ba osala mabe ne ba osala mabe wana omoni yango te est-ce que c'est là pour soutenir blana atela héritier libaya miela go sala ba osala ba ça monter ba ça héritier monter ba passe OK ba bimande ba toro mais qu'est-ce qui se passe entre héritier Watanabe et c'est le scrap ezalaka jaloux ezalaka bongo yala ingénieur Olivier Kabouikou azaleki nanga maso voyager ba avion belé ko leka ngai so na le mutama bena waka pe souci neli leki na ma avion belé ko leka ngai siko eloko siko sala na selo pe héritier ya mwana abi héritier na micho papa mapamo ebele mbongo ebele mamisi na poto azela le héritier kabela ta 2000 euros moins 3000 héritier au pesa te bakanda wana ti neti miela wela na héritier ni banda bazala na maison mère ti lelo a pesa ou héritier pesa te mais balugaka ba kanga héritier donc c'est normal héritier za cop mon frère bagoye belé mais bakolonga wa tatenga na ebisio baza 60 tu peux imaginer mwana oyo mutuluka mwana oyo blana petio yo amaka père na ye oui bien avec mon Ephésiens 6:4 si je ne me trompe pas Bible est là enfant obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste honore ton père et ta mère c'est le premier commandement avec promesse afin que tu sois heureux et que tu vivras longtemps sur la terre oui bien petio blanc amaka vie na ye amaka père ne musaka petio na blana afinga fabriga za kumisa héritier lelo petio na mo finga héritier zo ba héritier a faut chanter na yo comprendre que petio na bilageli mabe pas na gindoki aza vrai ndoki héritier faut chanter héritier faut chanter héritier bombate na musique toza na ba fanatique ba benga bango ba wario ba gaulois na ba villageois héritier azala juste na 100 fanatiques donc bo benga ba spectacle il faut ba ko ba nombre oyo ba villageois bazala na ba gaulois na ba warrior wa mutema be on ba ba chroniqueur biso ba popo teni ya blana zela la silisa ba popo teni ya blana yo est-ce qu'on a silisa avant de continuer chez les mots regarde sur même langage problème Fabregas en fait un garçon mon complexé qu'on supporter succès mon ngate so on za pas na na succès té wana bien mon nebeka mana sala succès té ba obeba na té bina fila za sala succès té bari bien ero bombeni na ba yema do yemba té na mkola yemba ka bebe ko bana na nute ko lizanga na nute ayini yomba moko bebe buchu ayina ete nando tengolo hydrateur azali na succès té bari bien ero sala succès ba seni bah Cédric Yamado avec une normal et kaka hey Yamado bon zigida Fabregas faut banana ko bongisa na bato balelaka na kombo na ba douche neti yanser wana so vandi ba omona neti omemi nani chomi poto 3 jours on s'est payé vraiment et on senti gâteau yo chasser 3 jours pour cha chomi akende
Vous comprenez? Papa, c'est un peu trop. Yo mon cantanet héritier de Kim Selo ba musicien. Fabregas, quoi héritier ça la succès dans la musique à Congo, héritier ça la succès dans la musique à Congo, il y a gratana na li pali bosi. Na quoi na ma tête. Ozalara. En fait, les choses différencier ça. Fabregas vous a diplômé mais tu n'es pas intelligent. Héritier ça pena maele. Ba goat. Yo ndi ma français là on a douté maman na chiki na. Depuis pour le papa français genre là. Asala abso bien taloba. Oui. Asala mamba bien té ngana. Tozongi. Omoni, si on a le matin, vidéo lobby. Vidéo lobby. Vidéo lobby. Liboso lo bagi ke. Fabregas ana deux fanatiques. Azama yelete. Héritier tango ça la musique. Yé. Fabregas a olia gratana. Na li pali boudou so li boudou na matete. Ay lelo ce que ba propos a lobby bino ba chroniqueur. Vous comprenez que mon toit a un problème mental. Ah, vous avez là. Tango Gokufa. Bokanga Watando. Qui écrit en athée. Baza n'a pas problème mental. Vous avez un ministre, il y a 100 ans, tous en a plus de 1 million sur combien de Congolais. Bah, un problème mental, il faut pas se soigner. Bah, c'est Léo, bah, miel, bah, blana, bah, un problème mental. Vous comprenez? Héritier, comme 40 personnes à Poto, bazo lia, bazo mila, bazo zonga. Et puis, pour votre formation, le 20, Bana Bukavu. Bana Bukavu, Batoto Bukavu, Jambo, les 20 concerts. Et ça, on a mon temps, notamment, ma mission, est-ce que trop bêta sous ma sola, ma produit fini. Lélo dans l'émission. Aéro photo na ngai, nene nzembo de la République et tennis sabat na yolo kapela. Nene nzembo de la République et tennis sabat na boulevard Kimbuta. Nengeni nzembo de la pidi ba papa mikolo ba yoka ngona ndako afani bo yoka ako tangisa ma miso faut tout na musique le loto bini na musique to komi na ba banalité o guide na biso o so nengeni to beta na musique affaire la guide na sala moi passé il dérangeara faire neni tamba beta héritier guide na mino na yo guide à locataire à la raté guide à locataire à la raté yo za guide za locataire o ba guide tamba beta héritier mouton benga guide à la et ça na manga musuto la ndaka yango te et ça que il faut pas loba boye il faut pas héritier za cop héritier ko tikala jamais ko le kana te va vendre la combat Fabregas et ko tikala ko télé et ko tikala ko sala maté mon frère mais Fabregas a ko le kana TV avandi bo benga pene a finga héritier c'est normal héritier za cop et héritier place à ça hein ba kombo le roi ba Fabregas ba blana ba kombo le roi ba Seleyo ba miel de son ba toana toana o ba tchaka héritier so ndengeni ko tchaka bango te le long la musique on les héritiers otana bazo gagner 40e place ah bien na rolo ba te héritier premier tona tchaka deuxième tona tchaka troisième héritier na place eza costaud na musique à Congo quelle place na lobby na yo héritier za costaud na musique à Congo. Bato ba on a numéro 1 bazaba maweli ça bato awele na so héritier za koso na musique à Congo abeta la musique oyo ko tika la lobby so je banze mo le roi ba tout en noir so banze mo le roi ba la caillotte carrière héritier za non rose mon frère 3 albums ami ba mise poto 3 fois ba monsieur ba ke 4 fois ka aja za na ngwana so ba olingende. Pour le so ba otanga ba artiste to tchela 3 artistes na Congo ba otanga na 3 artistes les héritiers na kati 3 artistes les héritiers na kati na 2 artistes héritiers ça na moko héritiers ça oh mais na ebisi yo héritier ko na lobi kende na ba band wedi ke faire gola à sala dynastie album a bien. Mais il y a 19 featuring moi ça na 4 wani beta te. Wa d'accord nanga. Si réellement, c'est là te yo komi kunani. Eza ba na no mission. Et on se va bien, on se peut mamba batu. Donc le monde ba bo konani. Na bandero na bige faire gola. Asali album il y a bien dynastie. Mais il y a 19 featuring na 4. Il y a pas featuring na beta te. Parce que l'artiste c'est mon sous pas d'aller dans liba ba produit fini ba fini album ya faire on fait rigolo là baraté oui bige ba warrior na ba golo belé ba ba na héritier na son musical lamba lia to ya to sala mpiaka mais to lamba to lia
tolamba tolia. Oui, c'est musical. Tolamba tolia. Il y a mon héritier qui a répondre à bateau ba bêta ba 6800 places. So na bateau ba bêta ba 6800 places. Tout temps fali faire. So fali na faire ba ko fin héritier te ba ko ba héritier te ba bi capacité héritier. So ba tento ba tikali na sima wana ba komina ba sala 3000. O comment on ba héritier pourquoi? Parce que héritier au caliguler bango te. Peut-être ngana ko yo répondre, diba ya répondre, ba débat ba répondre, ba ndeko ba répondre. Mais héritier ko yate. Bon, oh bino boya ko répondre et vous t'avez pas go gâter. Alors ko courant que na lobi e bon ngana répondre ba toi wa eza mambo lukuta. Est-ce qu'on a ko sur makam? Fabrice si tia ko kufa ko héritier, tu es d'accord avec moi? Tu vois pas de bataille sur ba comment. Mais na lobi no Fabrice tia ko kufa ko héritier te. Ezane na shokara ba warrior tamo na lobaka fali pour partir au kufa le ga kofi olo midete mais marambo na lo beza vérité mais ba bobo yango oh na lo beza monisco ya kofi ni ici mutu na ngi de ya kofi ni ici mutu ah nostalgie ya kofi ni ici mutu on le ba le mo na shokara ba warrior na loba yango ke fali ti akokufa ko le ga profiter fali ti akokufa le ga kofi et pour moi ce que tu unde ko na ba ke on fali pour baza de oui, on bébé chanda réaction des alani c'est na ba ko follow midi na kati te ah ya na ye moi changer malomo tala mabe ya bandeko bazalaka pembeni ya ba artiste neti ngabo na koya ko finga mutu lokola kofi olo midi te we rançon te pour héritier impossible. Très bien. Na koya te na bandolo bana fali yo na no finga famille na ko sala yango te pour héritier pas linga ba tabongo te. Très bien. Mais na ba kesse na ba ba tabongo. Est-ce qu'Alexis pena to jouer Alexis ngano Alexis le ginga ta le héritier ndeni na mayele na koyebana na mambo ebele Alexis lekinga te na kimobalité na koboko la famille Alexis lekinga te ma le héritier ndeni o ya boko la une affaire ba 50 famille na ba biso to na kati o ezaka alozini prend mais aleka na teva finga afinga héritier ya na biso kezana mambo ebele na ninga musique to koma ko moma musique to koma ko yana bilo mo ba fertilité oh biso batangisa biso na kasi na longi sa reloko wana main fois la musique est là de combiner des sons d'une manière agréable à l'oreille. Lelo pour batalo na TV, faut finir la mutu. Pour batalo faut finir la. Oh, yaka le bela est vrai. Yé moi na bozo benga guide, moi na ma tête bozo benga guide. Yé abinisa album, comme on a un album, on a pas reçu comme ça, c'est facile, c'est gomme. Et on remet les chansons. Et betara wapi. Album on est betara wapi. Yé to tigele midi, to tigele ba générique. Papa, le na mboko au Congo. Oh, mais ça va artiste, ça va être un rumba vrai. Banze mo ba novelas. Aussi des fois Fabrice otien na rumba. Ah, na ondima seraka la to bazaki light music, Ibratora Pesi Fox, bina pila Pesi Fox. Comment dire? Charlie Materazzi. Charlie Materazzi a Pesi Fox, mon frère na Pesi. Lisa match a Pesi. Lisa match a Pesi. On est dans light music. Bande comme villa no baba ya ba kenda. Et loko ya la soute. Quand tu as comparé na héritier place yemo waza yebi. Ah, Moudara Loupang Alex Sabino. Voilà, merci très cher abonné de JK TV News. Je vous rappelle, sur notre plateau, je suis avec Zini Kombi Veri. Donc, Veri veut dire vérité. Donc, ADM, vous sentir vérité par rapport à Game. Mon frère, l'actualité nous oblige. À tous à poser mais la maille. On a posé. Na posé. Yo no do banga banga na yo. Kinga no banga. Bazman kinga ndo j'étais. Yo no do banga banga na yo. Faire bola les padres. J'ai des nuances. Tout que c'est mbote télé. Na j'ai cette mobimba. Asaki na production Angola. Premier concert par rapport par le tout dire l'unde à sala qui sa bablo onyana. Il est quitté. Deuxième concert au monde qui abetaki. Mais tout monde vous les spiritas. Vous kangi musée kindingu. Vous beti musée kindingu. Vous salisiez na vidéo. Asenga goga pardon. Aluba bien pour na goga asali yango pe pour na receper sabino ba spiritas na ba mettre o bakangaki wana ozo déclarer a kaka tozonga na musique bongo o bande kona ba sala ki to be ngoni musique avant de répondre à concert non obeng ça ba spiritas union soit to ba benga la bonne musique boya le 20 au na Bukavu bato goma boka etsara déjà kindu boka etsara déjà so bo continue page Zini Kombi officiel bo mona déjà ba publicité to bo continue YouTube ya héritier watana bo mona déjà. Pour la question, il y a fanatique a fait ego la mot bataille mbeli.
bakotia mbeli na kwe na biso na njila kufa sur place so muto batiaka mbeli wana wari wana tiaka mbeli fali mutu atindaka ye abenge na tsoba bine yabo lelo obomelanga golwa fali bato babengi babeti musée kuna moite bana wana osola na musée maître ando osola na musée banindi mata pa babi se senga wata pardon fanatique ala fanatique soko ezalaki muta bureau nda beti là ça va donc on va voilà là monsieur héritier mutatindi mais maître na babi ke so wata ki ngola balakana ye puisque ba photo ne peut bimi yora silisa yora ça dit c'est que muta bureau déjà Moussa ndeko na biso mutu moko asepela na violence azate mutu moko asepela na benjira azate parce que existence à parents mutu moko olinga tenga na vaina kitana ndo finga tata na bona finga mama na bango boyebi benjiro Moussa bimisa pour hériter mutu moko asepela na violence te mais yeba geza na bateau mité mesu kaka ngoko finga na yo fingi to kutano place mona peso pe mbote na legi nanga mais na batu musu ba elegara te donc babeti musika adembata oyebi ke patcho erife babuka emino na wenge oyebi ke Niamakor afinga Igo de la Forêt batika mutakala oyebi yango Ken piano aussi oyebi ke teni fena be babeta ite akanda pe ite akanda oyebi banzoi baswai siko ye muze balika dembata bolela dembata kaka mais malgré ça ya misuni mais bolela mbada musuni so muze benjiri nyoswa congolais mabe ya congolais on dirait mo mayele longwa biso bolimbisanga na bandeko wala mususu bo bazinya fingi biso ba Congo na bi on dirait mo mayele le kaka obi to musa finga ka batu soko tali ba commentaire ya batu balaka contre musée biso za ba bantu mwana pena lekisi na ko finga mwana pena ba betse ka dembata ka de batu musu ba mo finga hérité batu musu neti mutu mo seli video no finga hérité ba bêtise ba mettre wata ya faire epé kuna batomboki ba sona biso yoka sona biso yoka sona biso mona ngola c'est hérité biyo yebi yango batu ba yebi mais ba mettre faire epé baza kuna baseba na lobilo madame una faire la maître te na pardonner una faire la maître te l'Angola pour votre formation et allez ba mettre au so ba ça ici faire reproduction ba zile ba mettre ba pesier na ba mettre ko mutara ba mettre on est héritier yo ba sali nani ba sali nini yalo wala mwana makaki papa ba betie dembata ngana betra mwana ngo wenite na betra wenite dembata papa fimu na basoko kota kiola asa mwana ba betie yo traité ka ba éduquer oui o dembata seni et ça le logo ya finga ko ba betie na télévision kuna regretter ba maïté na podium azo finga artiste mboka telemi wala nous on finga na micro artiste oseka matro zonga na eloko no bakike ba vidéo na ye ba ba commentaire ebele emo mayele longa biso ba commentaire emo mayele longa biso parce que biso soyebi musa nenga fingaka to yebi nenga musa fingaka oyebi yango te yo yoka te musa lo mama moi entre selo na faire yoka bilo mo yebi ma te abuso ba entre selo na faire est-ce que c'est Roma et musa te na podium alors ba bilo ko lo ba wana. Si je comprends bien, il fallait pas artiste m'a dit ça. Ah mais c'est nini parce que papa biso feki tozo kola soko finga to no finga ku kate soka yaya batu ya quartier bengo bude kaka mama nda otinda yaya na beto ale edite ye omoni lelo monde omina ngo ya ba TikTok ya ba nini injire comment se pelisa ba congolais injire pour nani bobeti musée musique eza loyette na tango bato ba beta na musique pas tu fi balongola minu na wenge Niamakor ba beta ye ba uto beta de ba pa warrior musée ka dembata donc c'est ba se ba on musée finga to tika finga na to tika finga na to tika finga na bon yango pesa si j'étais yango pesa si j'étais bana poto ba osela sous la team wata ezo sumiki tozo songa mikili. Donc, déjà entre mars, avril, déjà, tous les potos dans la salle Mounene. Et le 20 de Abaya na Bukavu. Musique et ça peut hériter Watanabe. Ils sont tous les bis. Au Tagin Télé, na Miyembe. Au Yoki. Mais bon, oui, c'est que vous êtes télé, les mbons par rapport à. Azan grand chanteur, mais chanteur a né en télé, les Tébiso.
santé il y a un qui était biso ndira za na problème tala miyembe tala santé tala ntélé no mona place ntélé la outil et là moi problème les années place à outil bon misa ko na santé wana faire go l'artiste munene ndenge wana ntélé la roza na santé wana na caisse na ye afongwela bana ba pe maboko akabara pe maba fera kabara pe totonga yebe na ba communicateur na ye na so sabato batunga mais marabona zo lobo batutu ba yebi ke fera za na différence oyo so banyanga misala papa azela ba communicateur ne ba ya mo ba no finga pe wata ba ba ngamu tuna lobi yango webango bana la team kyo kama solo kuna mamba mona kuna zwa $100 na pasi tabo ma wagenda kati nga utili Lubumbashi héritier le 17 na Bukavu le 20 na Goma le 21 na Goma to zongi mars avril mikili papa nazala kana héritier nazala kana wata ni combien ça quoi ce qu'a fait de cette émission merci de disposer à guitare pour merci na yo de la presse bande ko bazota la biso voilà batalio lelo na JK TV News ba retenir ni la passage na yo ni fallait au bakiso bagisi ba retenir gars que la team wato gras complet na pesi bango déjà programme le 20 bana Bukavu bato kindu boka itsaka déjà Goma boka itsa bozo musique intelligente et bana njili bazo senga yiti watana ba betela bango awa na Mambenga ba spirituel abeta na Mambenga na yebisi bana njili ke to solane héritier watana betake molobeli na bino azali et Bralima a disposé date pendant que tozana moi ba production belé matadi peso so Angola peso donc bana Angola bana soif de la République na émission donc Angola peso kende lisusu donc et merci beaucoup na yo merci beaucoup na les véritables codes ya Willy Moucheni merci beaucoup na Christian Manza partenaire officiel et merci beaucoup na PDG Arsène Mata PDG Arsène Mata ABM Service merci beaucoup honorable Paul Diakanwa collège de Saint-Paul School. Merci beaucoup à Oline Mwanda. Merci beaucoup à PDG Arsène Mata encore une fois. Code Mboka, le véritable code. Ya Willy Moucheni, je reconfirme avec Fox. Maître Paul Dzunga, le barreau de Paris. Gladys Ngoya, Aigle Jaune. Merci beaucoup à Maître Christian Kalabo. Voilà, Fokaranga. Alors, voilà, Soro Bomi, Mouto, violet dans le côté, mais on se tient dans le côté là. Maître Christian Kalabo. Voilà, Fokaranga. Abisini, moi, Soro Bomi, Mouto. Sont violés. Dans côté l'autre, mais on petit gars dans côté l'autre, ni a ti miliki bord dans côté l'autre. Merci beaucoup na miliki, merci beaucoup na Brice et merci beaucoup na Nestor, merci beaucoup na Carmen, merci beaucoup na tout bazalia et merci beaucoup na Abisha petit na wario asoni sanga for yo wario nga spiritas to distara fort et merci beaucoup na tout bazalia merci beaucoup na la rubrique émission na biso poto kabona na biso ziniko. Fabrice Mande, deuxième épisode, deuxième tableau, il y a rubrique émission. Ah, c'est la question-réponse. Tata. Donc, ah, ça coûte de raison à Kaosa. Ah, tata. Zini comme couleur préférée. Noir. Plan préféré. Légumes. Alimentaire préféré. Ah, tata. Ah, attends la braza. Animateur préféré. Attends la braza. Animateur préféré. Attends la braza. Voilà, musique, il y a animateur. Animateur, musicien. Musicien. Toi, bandele. C'est comme animateur préféré. Ambulance. Commune préférée. Njili. Tiliwa. District préféré. Tchangu Tiliwa. Leader préféré. Héritier Watanabe Totorina Temina Vibrator. Joueur international préféré. Joueur international préféré. Ah. La bena mwa bale pena. La bonana ni Messi to Cristiano. La lingane Messi 3 beta balle mon là mais ça va. Cristiano mon gars trop. Journaliste préféré. Journaliste préféré moi-même. Et puis vient nga Saré Baba Basso mon message. Merci na vient nga Saré Baba Basso na mon message na bi petit na ngai boulot kitoko. Ton na mon roi nga à l'époque. Merci mon vieux, merci. Danseuse préférée. Shakira. Merci, c'est la fin de cette. Merci mon frère. Courage. Bon, c'est bon chéri préféré. C'est du bon. Chéri, tout d'après chéri préféré. Chéri préféré. Hermène Mbemba. Voilà, tout le master préféré. Master préféré. Miliki de la presse. Toujours. Voilà, merci très cher abonné de JK TV News. C'est la fin de cette émission. Nabossani, s'il vous plaît. Nabossani petit Nangaï Jean-Paul. Petit Nangaï Jean-Paul. Puis Nabossani Inifio.
petit na ba 2h 3h sécurité ani pomba te mais café suisse le boss Tino Kanza soit la famille le boss Tino Kanza soit la famille je reconfirme toi là café suisse le propos Teni s'engage Voilà, merci très cher abonné de JKTV Télévision, c'est la fin de cette émission. Merci à Bandono Sobotali Bisso et Bandeli Kino Nasuka. Un grand merci aussi à ma sœur chérie Cornélie Polo, les centres de l'international de Janice S. Moi depuis Paris, et les abbés Polo, les frères des parents Polo, Topes Bambo Tebele, Némi Neymar, Topes Bambo Tebele. Un grand merci aussi à mon vieux Cédric Mba qui ra au banc qui m'a tongé Bomoko, Papi Mangala DGRK, j'étais sali, mon vieux Eric Mouzitou. Merci pour le soutien à l'Union Mingekolo. Fadi Mbozobi marqué l'extérieur, ça coûte idée. Merci pour le soutien. Merci très chers abonnés, ceux qui vous s'appellent qui na élément pour la lelo. Si vous avez merci bien na Fabrice Mandazara qui na sima caméra qui na montage, na micro et musique de la presse. Restez sur notre site JKTV News. Vous ne serez pas déçus. On a bien tout côté Nicolas Zoya. Ceux qui sont assis à Zongité, protégez-vous bien, on est ensemble.